ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Balandia ABC mbote na mabota bipa biso bozeye kolanda biso tika nzambe apambola bino. Boyebi ete pa na biso na ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Ndenge to message ko ebisa bino tango nyonso. Pona nini Yesu azali le number one, pambate yende mokonzi ye nyonso. Kolala kola mukeza abitidite kasi ezali grâce o nzamba zaye ko sa yo nanga tika ete to kumisa ye to tato la bonzambe na ye. Merci balandi na ngai, merci bino nyonso bozeye kolanda tika nzambe azala na bino. Toko suka wapi émission na bino boyebi etezaka émission baladeur otomesa kozwa bato na nzela kasi lelo soki bokomo tozali na kati ya plateau oyo ya ABC One toli kolobana o etali bongo ba pasteur na li kolobana ba pasteur pamba te ba pasteur nde bazaka motumolo na biso ko bongo na biso ezo dépendre na bango lelo pe to komona ko beba ya bato ebele e komi pe na ba pasteur ba komi kotia maboko tina makambo ya mabe na kati ya gouvernement na biso pona ko nuire pe population yango lelo na lingaki ete na yamba moko ya basali ya nzambe ya République démocratique du Congo bokomona na plateau na ngai. C'est parti, nazo banda déjà ko poser ba question mbote pasteur. Mbote mama. Oh boti kolanda za bongo pasteur. Ye moko ko esa bino ministère na eza wapi akambaka ndenge nini tolanda. Merci mama, ngai pasteur Didier Lompinga. Église ezana ngaba na veni Kanyoka 16 bis. Kombonkolo apesa mission mondiale la gloire de l'Éternel. Wana bouti kolanda pasteur Didier Lompinga mokambi ya église la gloire de l'Éternel. Pasteur Didier nasi ko yamba na kati ya ABC po na ute ko ka témoignage na esala kinga pasi pe mawa ya ko ka ke moninga na o pasteur nde asile ko empoisonné bande comme sous balanda kezana bande comme sous pe balanda kyote même pendant 2 minutes mekana ko sela biso moi synthèse. Oh mama li solo yango na lingaka penza ko beta yango te parce que eza li solo ya pasi ya vie na ngai isovema pasi ya vie na ngai kota lelo santé o naza nango eza o nazala nango te kota lelo ndenge nazo vivre eza ndenge o nazalaki liboso te mais certes ezaki na moninga mo mosala na nzambe yaki kozwa ngai na kati na etonga awa pona kende kote ya epai yo nzambe apesa ye likambo ezaka eza likambo ya talent o nzambe apesa mutu mwangolu mukio nzambe asalanga pona yebite c'est un frère mais kokoma kuna simia kosala musala ko présenter biloko kolia et na kati na ngonde bachela kinga poison et nzambe na ngolu na ye lolenge na salaki témoignage ya kolobake na mokanda na Marc denge Bible lobi na biso. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Dans ceux qui titrent lobby, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera rien. Yango nangolu na nzambe nde nazobika lelo nde nazabo. Bande ko batali bouti kolanda témoignage ya pasteur Didier Lompinga ezeye ko sala pasi na makambo ezeye ko lekana mboko soki basala nzambe bango nde ifo babikisa biso basala nzambe bakomi koboma na l'occasion de rien likambo ya ngolu eza o nzambe akabola likabo epai ya mutu na mutu biso nyonso toza ndenge motata ba mapasa babota mimi bale babimi na libumu moko pe mukolo moko bazaka na don moko te kasi pona nini okolinga koboma ndeko o ya yo likolo ya don o nzamba atie kati na ye ezeye kosala pasi pe mawa. Pasteur Didier, moi tout kolanda témoignage non, mais bino pe ba pasteur, vous avez connu la population, nanzele ba prophétie, nanzele makambo ebele bele, bokaboli mabote ebele, bokaboli mabale ebele nanzele ba prophétie. Siko eloko wana na ebi ke yoza na prophète te, mais quand même, eza ba pasteur, msu pas prophète te mais allo bakamo ba makambo ko ebisa punani ba internet o ba olanda bisoni. Oui, maman, nalingi na rectifier moi mouké. Eza na prophète ya ministère et puis eza na prophète aza moi na nzambe. C'est-à-dire quoi? Prophète à ministère nzamba pesiye na 5 ministères, eza na pastoral, eza na apôtre, eza na prophète, eza na docteur, eza pe na apôtre, évangéliste pardon.
mais Bible nde eza prophétie. Moi na nzambe nyonso aza prophète oyo azoloba azotanga makambo na nzambe. C'est-à-dire mama likambo ya prophétie lelo eza toloba nini eza bino nde bato tozoteya bolingi ezala ndenge wana. Bino bolingi te baloba na oke sambela yo moko. Délivrance eza maboko ya nzambe olingi be biso ke nazomona nyoka na mutu na o namoni mpesa zobima ya libumu na o namoni ndoki biloko bino bolingi yango wana lo église pe bamemeli bino biloko bolingi te. Oh yo moko za prophète ou prophétesse ya vie na mama Denise okokoloba lelo ke vie na nge changer lokola yo za mwana nzambe vie no changer ngala za mosa nzambe na za uniquement pour na canaliser yo et puis de prophétie eza mabete mama prophétie eza nini. Oh bino bobenga prophétie prophétie illumination nzambe akoki kolakisa yo eloko ya mutu po aza nzambe. C'est pas ça la prophétie. La prophétie c'est la parole de Dieu révéler biso malobo eza na kati mais wana ce sont des dons spirituels o esalama na kati na biso. Ce n'est pas du tout mauvais mutu aza na don il y a parole de connaissance il y a discernement des esprits il y a prophétie pour na koloba na mutu parce que nous avons un Dieu qui parle. Nzambe alobaka, nzambe ayokaka, nzambe asala nyonso. Mabende eza epa na bino. Oya to sola mukie bio. Papa nzambe alobini. Yongi nzambe alobani. Soki nzambe alobite. Na lobi makambo nzambe alobite. Oye ko sepelisa o. Église eza na posa makambo ko sepelisa bango. Bible lobi. Dans les derniers temps. Et quoi paraître na batu ya lolenge na lolenge na lolenge mama. Nazo attirer attention ya bato balandaka yo na tokosuka wapi mama tokeba oyo bengaka prophétie eza lango prophétie te don nzambe apesa mutu ana parole de connaissance ana discernement des esprits ana guérison miracle ana foi wana eza 9 dons spirituels et si ça se manifeste eza pona ngolu ya nzambe mais église eza ya obeba te batunde baza ya kobeba po église nkolo ebebaka te mama. Pasteur Didier lobi église ebebaka te biso batunde toza ya kobeba po biso tolii koyoka biso tolingi tomona biso tolingi enfin yango tozomona mutu na mutu akopesa yo oyo alingi ayebiso mama na ondoki ayebiso papa na onda bloqué yo donc essentiel que yo za satisfait po yo olingi yango. Pasteur Didier, elo musuna ingna tunayo oza congolais politique ya mboka oyo façon nzeye kokindi ozomona ngondeni. Mama merci na sepela kokota na terrain wana te po ba incompréhension ekota ebele mais seulement yeba ke na travailler na ba élection nyonso mibale. La première élection lokola coordonnateur à province orientale na deuxième élection na compilation na foire awa et ce que za batu bakoko yoka bakoko témoigner maloba o na lobaka pour na makambu ya élection lokola biso toza ba voix de sans voix mutakoko yoka otlema message mais toutefois peuple ya Israël tant nyonso abanda ko se détourner bazo sa su nzambe te nzambe banda otindela bango banguna peuple congolais bayoka nga malamu. Problème Congo etali mutute. Problème Congo etali nzambe. Bison de peuple. Au monde ozo makambo église, ndepe peuple lingi. Peuple lingi 100 francs, peuple lingi polo, peuple lingi chapeau. Ndenge église lingi baloba, nazomona nyoka na mutu na yo wala nde mosali. Ndenge peuple lingi basombele sikre na lipa o aliaka te vi na ye mobimba. Ayo liango mba, ya mokile zobeba. Soki to telemi biso nyonso. Debout congolais ndenge hymne na biso loba mama muta kosa ne biso te biso moka toti ko kosa ba politicien makambu biso mo mama oya koya biso to kolanda e tokeni apesi biso polo to yembeli ejalelo tangu ya ko sabe to sabe non peuple le peuple il faut tous à la conséquence na makambo tozo sala c'est tellement important la lingolo belango mingi te mama tunanga makambo ya nzambe ba politicien ba sa makambo na bango bazolinga mais nzambe na lingaka eloko moko na sepelaka nango mingi ba lobby nzambe ndi aza suka makambo nyonso ma Denise ata na nyokoli yo
ata na sali yo nyonso me nzambe liloba suka ezalaki pa na ye liloba suka mboka Congo eza maboko ya nzambe mama na ngai me mukolo ezali nzambe akovange pour la libota na ye mais seulement peuple va comprendre que eza ba riche ba politicien bazoluka ba détruire déjà nzambe asalaki biso ngolu ya ko révéler biso akoyeba ke eza na makila moko elingi etanga makila elingi etanga po bango ba se renforcer na makila alors donc il faut peuple azala vraiment maele parce que trouble salama makila etangebele peuple congolais toko souffrir lisusu et bato ba ko se renforcer na satana pour na misana bon mais un jour nzambaza un jour nzambazali wana maloba ya pasteur Didier Lompinga population kinoise botelema botika ndenge pasteur auti koloba botika likambo ya polo botika likambo ya 1000 francs et ça là le côté 1000 francs kolie ko sila ya kasi bomo ina olokwa nano kufite ko continuer ozobota bana wana ba osuka wapi soki mboka au Congo et telemate pasteur Didier azokima ngana politique mais nayebi ke aza na politicien te ayebi na penza makambo ya politique malamu te pasteur Didier elo monsieur ezali kopesa biso passe ba pasteur bazé belé so totali na tangwa kala ba pasteur bazé mukie mabe ezaki pe mukie lilo ba pasteur ba église comme belé mais mabe se multiplier comme tozo kende en enfer tokosuka wapi na makambu oyo l'église belé batu bazo sambele belé mais pas si eza ko se multiplier nombre ba kulu neza ko se multiplier tokosuka wapi mama o motuna kitoko nzamba pambola o amen tozo sambela ebele te tozo kenende église batu ebele amen c'est ça batu bazo sambela te mama kishasa batu bazo sambela te batu ne bazo kende église ebele bazo kota église batu ebele mais bazo sambela te mama bible lobi na biso boy nzamba zoloba na mukanda na Isaïe même ici juste mokwaza a lobi nzamba osa toko tande église batu ebele mais tozo sambela te na ngina loba nini mama bible ko sakate limbisa oyoka mingi bible pona za bibliste bible eko sakate bible ba makambo solo nzamba yeko kangola peuple israélite po babima en Égypte et na peuple moi peuple ramasi baza bana Israël te mais le kobe ki nzamba zo sama bango pe ba koti na kati ba chebulu yeke omona kata mama nzambe ba ramasi baza ba ye ba chebulu yeke donc ba cha bulu yeke mama confusion ekotite nzamba za nzamba ordre ya désordre te le problème eza tozala conscient na makambo bible lobi et to salela nzambe omoni premier zo bo amso zani tozo welela lelo pasteur tout alingi pasa lox soki ndenge nini suki ezala pasteur tout alingi azala mutuka alata ba costume ba bag makambo ebele ba chéri bilo nyosu confusion yango confusion côté okomona mwana za na église mama nga na sala 11 ans na makola tata na ngai pe a sonam révérend Biatam 11 ans atinda nga na kendo te na ke sambela na kepe batu ba pesi ba 10 na ba kwa zate na memelie na pesi yoka beto so atinda nga na kendo te ya na te na sisi na ye na ofra na nga nyoso na bi papa yango azu yango abi mwana maela za kabo akamata penga transport na ke ba jena leo sala ngote okomeka te po ye pa ebi verset na ye moko a bible okoyoka nde tote yaka mwana yo lobi netika betika ba bia te père azo frene ngai na tango lobi na kala ke ba église ezala mukete ba église ezala na mukete église ezala kana ngokaka église ezala mukete ezala kebelete po église ezala nzambe le problème ezala ke ta musu batu wana bazala ki 20 na ndenge babanda oteya bango ba se multiplier ba komi 40 c'est-à-dire ta ba komi 40 il faut 20 bazala ki misu basani même Paul na Pierre na Bible okoyoka tango ba complexe mo be boyoka nezaki te abi non yo lokola nzambe abenga yo pona l'erreur ya Israël tika pona ba lokola nzambe abenga nga pona ba pagan apôtre na biso Paul tango atei biso to comme belete ngape na ke na sali musala ngape na ke na samsa mais le problème menes que biso nyonso nzambe ne mtazo benga biso poto sa musala voilà question ko ko lo ba ngwana
tozo sa musala na ba posa ya nzoto musala nzambe komi business omelo ke bomi ba anglais ba ye ko bebisa musala nzambe biso to ba francophone to ba anglophone te to landi likolo ya ba anglais ya makambo ya businessman siko seni il faut business il faut cop et comme ba dio ma Denise kenda na ko intela nga bato quartier na bino yebisa nga ba kombo na bango soka yale mama moko aza kuna kombo na kintu atala azarabu amen papa nzoka to beta déjà cop na pasteur d'idée ceux qui n'ont loba ke église comme belé tous va avenir na ya église si to kitana se to koma na lemba bozana combien d'églises na venir so otali avant vers 98 wana l'église ezaki tamsu l'église a réveil na commune moko ekoza à 5 ou 6 mais lelo to komi na commune moko mona 20 églises 100 églises pour 20 ans muke na venir moto koza na 10 églises yango na biki lelo l'église est comme ebele mais l'église ezo comme ebele makamba mabe eza ko se multiplier yo moko na kolanda maloba no biki ba église et comment ba ligablo pour mutu na mutazana ligablo ne lelo bokolo ba peke to sangana kaka to sangisi na biso église mais mutu na mutawata la bandimio aya zota mabunza na eko simba nana kondima to kiti na ye abokonzi aya azala diacre nani akondima mama bande ko internet c'est bien mo nani akondima bozolanda ne pasteur Didier uti ko nana kondima nana kondima siko tozo kende wapi tokosuka wapi l'église ezo ebele pasteur loko moko lisusu na ngina beta sete pasteur bakuluna oyo neni église ezo koka bango te na plus boke lukaka kote ya bato esi ba mindimelana boluka nanu pe banana bozongisa bango na nzela boluki banana pe no vandisi bango bandi ko concentrer bango ba esprit malembe délivrance mona boko bongo lisape bakuluna mitema mama ezangolu mukomo ya kwa système son église au mona bo bazaba bakulu na bazawa ezaka ngolo au moni loko bakenda trop vite en besoin te bakenda trop vite en besoin te donc il faut kende ya on azoyebisa soki nzamba bengi mutu apesa ka ye vision apesa pe na provision et loko tout ndenge oyambaka batu tunaka basa ya nzamba ba nzamba loba na onini provision nzamba apesa au moins na ko tata bana donc nzambe apesa mutu na mutu mission na ye biso nyonso te tokote ya kuluna biso nyonso te tokote ya basi ya ndumba biso nyonso te tokote ya délivrance bandoki ya na batu na batu nzamba apesa batu wana bazali bana kuluna bazobongola mutema vraiment baobongola ba mutema pasteur Didier tokomoko mabongo na suka émission na biso kabuya so amoni kaka tangu o makamba malamu ebandi nde place kabuya koma misapika kabo misapikabu tokomoke na biso na suka liloba suko ko pesa na population pe na ba internet se ba olanda biso liloba suka za nzambe azali nzambe za bomo emisa na ye zo sala nga na za elembo ya bolingwa nzambe bien aimé na tuna nzambe Seigneur obengela ngani na zanani kola loba na ngali ka mokabi Didier za défenseur ya kombo la ngali yango na défenda ka kombo na Yesu mama kombo kitoko Yesu kombo kitoko Yesu kombo kitoko Yesu bande ko na ngai Bible lobi na biso boy bato ebele bakoloba mukolo ngo j'ai prophétisé en ton nom je faisais des miracles en ton nom mais kola koloba na bango éloignez-vous de moi je ne vous ai point connu vous qui commettez l'iniquité. Nzamba ABC1 apambola bino. Siko pona batu oyo bakoki bazokomisa ba église ligablo pe muto atiela au poison. Loko esi obika nzamba sala grâce okolo banani. Oh non, na limbisa c'est un frère. Na limbisa c'est un frère maintenant nde tokutani kate parce que aluka ba na église ay sabon ka c'est anga pardon, j'ai pas de problème, je vis. Nga naza vivant. Et puis de deux nazalaka jamais rancunier ndenge tata na mama nanga babotelanga na lobaka nanga mingité nazalaka jamais rancunier na limbise c'est un frère mais ndena nous tokutana na yete na komona kama bena yete nga pena mabe nanga mama so na monika tam le diable akota ki po sala abebisa vie nanga mais nga pena za mabe na ngai alors soki na monika mabe ya muninga omote ko kanga nzana kota bokonza nzambe te bon mabe onga pena sala bato be balimbisa ngai Yangwana limbisa c'est mon frère, c'est un apôtre de l'église. Et ce qu'on attend au Landabiso, j'ai dit, ça m'a pas moulé place à Zapo à Miyebi. C'est un frère pour moi. Dédé, Bama Kambuya, église, maman. Nzamba ko sambisaka, bato baye, abenga bangote. C'est clair.
Amen. Tokomi bongo na suka émission na biso bandeko balandi wana bote kolanda pasteur Didier Lompinga église na la gloire eza bongo na Avenue Kanyoka numéro 16 o alingi ko komona pasteur Didier o alingi pasteur Didier telo boko o alingi pasteur Didier abonde apea comme père spirituel ne akima mbangu na Avenue Kanyoka numéro 16 bis na commune ya Ngaba wana kokuta na pasteur Didier mbote na bino lisusu bandeko na sepeli po na yebi bovanda kia bobi toko suka peke na pite toko suka wapeza et si la bongo te ngana bino photo succès faut bino boyisanga ke biso to lembi wana nga peda pe mina nga lokwa bino bozana bozela botala tokosuka wapi yango lelo na yamba pasteur pona pasi o tozai komona basala nzambe bakomi ko boma na ko yinana bato bakokotsa biso bokonda nzambe bango mo bakomi ko bunga e bongo combien de fois biso o tozoyo kango tokende wapi pe tosuka wapi mama Chantal yawe yonde parrain na papa oze bino ba parrain ya ba émission na biso bino ba parrain ya ABC to komi bongo na suka ya émission mbote na yo Blaise Sewika esiko zali tika nzamba pambolo na sepeli po s'abonner ki promettre ngom na ko s'abonner na mono s'abonner na sepeli mingi beba 53 eze ko ya bébé à 53 ans et na ba tata ba koma ba bébé boyoka bébé à 53 ans wana nanya lobi yango fleuri flair ma foi là tika nzambe apambola bino s'abonner lobi obina s'abonner déjà na sepeli au besoin na fin septembre tozana ABC wane ko accompagner yo mama mboyo tozozela oka na Kishasa toyebi ke koya na bino balandi tika nzambe amona bino apambola bino afin que bosomba ba mega bo s'abonaka bolandaka biso po tozwa makasi ya kosela bino na sima ya caméra na zaki bona kabuya champion na réalisation ya Fali Matoko pena coordination ya Jimmy na assistance ya DS Lopinga na bino banson bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.